Na kati ya ba candidat oyo bazao tomoni Barnabas ezanani. Pour Nangai na ba candidat nyonso. L'incompétent c'est Chilombo, c'est Chilombo, c'est Chilombo, c'est Chilombo. Barnabas Pesaye. L'incompétent c'est Chilombo. L'incompétent c'est Chilombo. L'incompétent c'est Chilombo. Il y a une plainte où il s'allume contre Louis France na ndeko Manix Iyenda. Wana selon ba source de Toyoki. Et plainte on a ninge salami ezate ki bakyo tike la bango bokola la bolamu ki bomoni bakangami. Na kati ya IDPS bato ya mayele ba intelligence ba se retrouvera te zande ba bougre ba se retrouver. Vrai. Est-ce que vous avez la biso 3 bougres oyo ba se retrouver? Le secrétaire général Augustin Kabouya, Augustin Kabouya, Augustin Kabouya, Maître Peter Kazadi, Maître Peter Kazadi, Maître Peter Kazadi, Peter Kazadi. Je dirais même l'actuel président de la Ligue de jeunes, je ne connais pas son nom. Monsieur Peter Kazadi, je pense que votre cas a 5 mois pour tout comme en élection il y a 2023. Pour le moment, moi je pense que ce n'est pas important. Il y a kolanda critique. Il y a kolanda makambo o batuba koloba. Il y a un régime où ils ont incompétent, na ba incompétent to ndengeni. Na ba communicateur ba incompétent, na pouvoir ba incompétent partout. Donc régime oyo et ko pesa combo incompétent valeur. Yo Peter Kazadi on les a fait battu un jour surtout dans mon opposition na ba propos na yo aux conscients. Faire arrêter quelqu'un ou ça quoi que ce soit, moi je pense que ce n'est pas important. Les lots pour lui font ça Kangama, oui c'est bon, ce qui a Kangami après. Moment où tozali, et ça moment où porter les sous sous la plainte. Moment où toza, et ça moment où faut ça l'effort, bon Luka comment est-ce que vous représentez peuple congolais bilan na bino na 2023 parce que normalement votre kalika kanaba 3 mois, 4 mois, bien que nous comme ça en 5 mois, 6 mois. Pour voir où yo soki oza vraiment d'accord na bangote yeba que oza non na kimiate parce que on a un problème de gauche à droite. Je ne dis pas que Kabila était saint. J'ai toujours dit que Kabila était un mauvais président. Je le répète et je l'assume. Je ne fais pas l'avocat de Kabila, mais je reste convaincu que le droit reste le droit. Lorsqu'il est violé, il faut le condamner, que ce soit du côté de Kabila ou de Tshisekedi. Zoé que vous le malmenez, il était gouverneur. Vous l'avez appelé. Vous avez organisé une élection pour le déchoir, oubliant le principe des droits de la défense. Vous l'avez empêché d'aller se défendre là-bas. Ce n'est pas normal. Ne vous fiez pas au calme et à Moutamande Fouana. Oh, tant que vous décidez, beaucoup pakata, beaucoup pakata, beaucoup pakata, beaucoup pakata. L'armée, la police qu'on a aujourd'hui, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. C'est l'œuvre de Kabila. Les généraux que vous voyez là, ils ont été promus par Kabila. Et croyez-moi, ils sont plus loyaux à Kabila qu'à vous. S'il y a la paix dans ce pays-là, si ces gens-là aujourd'hui ne montent pas, c'est grâce à Kabila. Si Kabila décide d'enflammer ce pays-là, vous allez fuir. Les réseaux sociaux et comme un domaine réservé à bataille de peste, à bataille de peste, à bataille de peste. Ofinga na bangomoko, ofinga na bangomoko, ofinga na bangomoko, ofinga na bangomoko. Réseaux sociaux et comme un domaine réservé à bataille de peste, à bataille de peste, à bataille de peste. Ofinga na bangomoko, ofinga na bangomoko, ofinga na bangomoko, ofinga na bangomoko. Akende kosala débat contradictoire na bato ba parti mususu. Azokima, 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 azokima. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission au cœur des actualités, réflexion, réfléchissons pour notre pays. Chers internautes fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans votre émission Réflexion qui est présentée par moi, Alexis Ouetti. Merci, merci. Nabato Tubokola Nabiso.
partout dans le monde, dans Katia Congo, Libanda, Mboka, Topé Sibino, merci. N'a ko renouveler confiance dans ma mission télévision. Nangai Alexis Wech aussi, na équipe Mbimba, il y a ma mission. Un grand merci à vous. Netolobaka, chaque fois, s'il y a des critiques, bon, hésitez, bon, ça la biso yango pour aider bisoto avancer, tout ça la musala malamu. Ba critique nabino, ils a toujours le bienvenu et pas nabiso. Critiquer, vraiment beaucoup se pélater, c'est très important pour nous aider bisoto à améliorer musala. Merci, merci beaucoup. Et puis merci nabato bako féliciter biso, merci nabato bako soutenir biso na musala ya passe ya risque auto sala ka chaque jour. Merci nabino. Lelo toye lisusu pour nous sola nabino ba actualité ya mboka. Tokoboyebi que siège ya SID ezala qui attaqué. En tout cas, il y a eu des balles, tout ça. Bakangi moi, bakangi pe batumisusu. Ninge boyebi Louis France na Manix Yenda bazabongo menacé par rapport à l'émission moko basala qui la fois passée. Toki lelo que bayeli bango plainte, il faut bakanga bango. Pourquoi? Parce que bengi Peter Kazadi Bougre, bengi Kabuya Bougre, babengi cadre mususu ya président jeunesse ya l'UDPS babengi pe Bougre, bango balobi Bougre ngola sabongo imbécile. Donc et sali bango malamu te basiliki ba porter pe plainte. Zoé Kabila alikamunaye oyo yanda bomoni ndenge nini plus mobile apesaki ordre ba déguerpirier. Il paraît-il la maison n'a pas bien acheté. Alors tokolobela moi si j'ai belé. Et puis, comment est-ce que Kabuya Siliki, Silika Kabuya, envers Bandekonaye, et ça, Penawamboa, Suimboa. En tout cas, et puis, Singapour, c'est Kamakasi Penza. Comment on a Makambo, Bisoto Lobaka, qui pour le moment, qui est la 20, il y a un Abisibino, vérité et sa vérité. Au coquet au bomba vérité, même Kolo ba vérité, na yomoko yebate que déjà lobby vérité. Parce que vérité, et Zakaka vérité, vérité, kotika la vérité. Yango na mutu mususu abomi penza mutu mais akoki kokosa te admettre que na bomaki. Pourquoi bakokaka penza kokosa conscience te. Conscience ezali témoin gênant. Conscience ezali eloko oyo ezalaka kaka honnête. Okoki kokosa biso okoki kokosa munoko nzoto mais conscience bakosa ngote. Lelo boyoki bino moko comment est-ce que Kabuya ako benga ba communicateur na bango ba incompétent. Comment est-ce qu'ako benga bango ke Nzambe sexinga abi bazo senga bino bozo kima wa débat. Comment est-ce que bimisi bango ba idiot? Comment est-ce que bimisi bango ba zoba ba communicateur na bango? Botala bino moko vidéo au Kabuya mamba zoloba après to zonga après. Réseaux sociaux et comme domaine réservé à bataille de peste. Au finga na bango moko akende kosala débat contradictoire na bato ba parti mususu azokima akomibenga communicateur, c'est pour insulter les réseaux sociaux et comme domaine réservé à bataille de peste. Au finga na bango moko akende kosala débat contradictoire na bato ba parti mususu azokima akomibenga communicateur, c'est pour insulter wana boki Kabuya Kabuya siliki moyete Kabuya aloba que ba communicateur a UDPS basala ke l'autre côté ba communicateur a UDPS ba koka débattre ba communicateur a UDPS ba kimaka et bon yo finga nga na commentaire yo lobela nga na commentaire que tant biso to loba que UDPS peut pouvoir bana ba communicateur malonga te ba communicateur na bango musana bango ko finga na ko sala plateau ya 2 personnes pour na ko bana ko kosa batu makambo lokuta. Bref, yango Kabuya yé moko Kabuya bimiseli biso lisusu on va confirmer les biso. Et l'on linga Kabuya aka côté mususu aka na point moko zala na honnêteté moko boy akoka bomba vérité te. Amuta polele so bolandele bien que ya ba vérité belé auto yeba après. Mais il y a moi mike abimisa ngo na loyenge ba na sa loyenge boaki ba ndete okanda luba makamu ya Kabila ki Kabila tali amoni bato apesa bango pouvoir te apesi bango pouvoir nde lelo toki ke ndenga bengi ba
ninga bimisi pe ninga pa bengi ba communicateur à UDPS ba incompétent yango régime aux na ba incompétent na ba incompétent to ndengeni na ba communicateur ba incompétent na pouvoir ba incompétent partout. Donc régime oyo et ko pesa combo incompétent valeur et ko pesa combo incompétent sens. On a vu déjà que compétences, mots et compétences existent. Mais le régime, c'est chaud. Yo kakabouya ninga kolela. Après yo kolekolo bananga ki ngana leki yo ki ngana ponga ninga na zabwe. Ceux qui va engager un communicateur et logement quelconque na romana koleka. À chaque fois dans nos saba débat, dans nos saba débat contradictoire, dans nos talisa, dans nos teka oyanga produit, dans nos laxa qualité à produit nanga nenge sengeli. Et ce qui n'est pas le cas, dans le communicateur, il y a eu de personnes à pouvoir. C'est peut-être parce que, et là, on parle de l'obésité, mais ce qui bazaki pena batomaïli, il allait faire quelque chose. Il allait faire quelque chose. Mais bango est là, et ils sont là pour nous finir Kabila, pour nous finir Fayulu, pour nous finir Moïse, pour nous koloba mambalo kuta sur Kabila, pour nous mambalo kuta sur bateau tout natangi, koloba mambalo kuta lelo mo finga na docteur Mukwege. Lelo moko c'est là docteur Mukwege mambu kia bunde. Bango baza makasi na kobimisa ba mesa ba nini moko ya lokuta. Bango mutu nyonso oza contre bango faut bimisele ba créer les ka eloko moko boye oyo ko sala ke batu ba inae. Bango musala na bango ko finga na ko finga lelo kabu ya talisi biso ke baza ba to baza ba incompétent pe ba mayelete. Éclaircissement na ba jalelo liste nyonso oboleka pona koloba pona kokumisaka pona koloba non kingani aleki kingani mukonzi na bango yo na bengi bango bazoba abaza ba incompétent mukonzi na bango moko aleli aba kima ka ba débat ba kima ka ya kima e bominga mabe oya maboko ya ngala za na mbali na mabali bango ba la ka ilobalo eloko zo ko ma c'est pour que c'est avec normal oui ko même da na bali wana na ba bali onga mutu na pesa babeti na mur ils n'ont pas babeti na coloté mais directement na mur il y avait des gens donc ouais na ba policier na ba policier bazo renforcer bato ba moto ezalaka te ezalaka bongo mon frère ezalaka bongo bango ba policier bazalaka sima na bango bien ate baby ah ça oyinda bazolanda nde yango balanda tika yango ezali tala mosusu yango wana allez, on va péter au français ce qu'on va faire, ce qu'on fait. C'est Tibal et Béchi. C'est Tibal. Moi, je vais la bongo oyo kuna bongo rafkat bongo oyo tous les cas ça nyonso tout bapanzi tous les cas nyonso tout ça tous les cas nyonso tout ndé ça tous les cas ndenge ça baka nyonso nyonso mona voilà wana bot comment est-ce que siège il y a aussi des acquis vandalisés. Ils ont vandalisé, ils du personne, tout ça. Mais ça fait très mal. Et l'autre, ça la passe, c'est que Makamoto, comme au monde, ça fait peur et ça fait très mal. Na Congo est commis ceux qui ont contre pouvoir, na l'obité qui m'a moué salami on les a pouvoir monter salaire. Mais na zo sala ba analyse danga, na zo pe ça ba effet.
na Congo soki mutu aza contre pouvoir mutu wana désormais a commis ko vivre na insécurité mutu wana désormais même ba bien na ye et commis en danger ka ya Zoé Kabila na koya wana. Donc aujourd'hui na Congo on ne peut pas être contre le pouvoir. Ils sont en train de nous obliger. Il y a toujours Nassima Bango, il y a Kokumisa Bango, il y a Kobeti Bango beaucoup, bien que Bazo travaille mal. Parce que quand tu es un opposant ou quelqu'un qui soutient l'opposition ou quelqu'un qui dénonce, il y a un problème très sérieux. Dans le Bibongo, pourquoi? Est-ce que vous avez opposant au lelo à vivre na kimia au lelo a un problème judiciaire opposant au aza penza na kimia ceux qui ont un problème judiciaire au komona elo konemoko ekozala attaquer au komona elo komona sala manane moko boy bref matata ponyo au lelo annonça ki biso peke à côté à candidature na yé na 2023. Il a été menacé à plusieurs reprises. Namakamo est allé justice. Et jusque-là, tu as évité ce qui est dans le queue de poisson bongo. Jean-Marc Abound, na minute au hasard Makala. Martin Fayoulou, Yohana Bomoni, ni nae, eza bongo attaqué. Moïse Katoum, baye na makambo de père et de mère, ti bango batiki. Tout en sachant que et qu'on rattrape Batebele au baron bazo kanisa que voilà quoi qu'on rattrape Batebele en tout cas au bango msou ba eba quitter tant basala qui lo kwana de père et de mère et quand il s'est rendu compte que et qu'on soit Batebele baboni que faut batika ça dit que tout le monde au hasard opposant hasard na moi problème moroboy o izolanda kae o izolanda kesima. Donc, na Congo, on ne peut pas dénoncer, on ne peut pas être un opposant. Bref, s'il faut cacher ton écotonda. Donc, nous sommes que beaucoup qui kolobate, ceux qui bolobi, beaucoup zala boye. Et heureusement pour nous, les Congolais, comme déjà, na moi maturité moroboye. Et bangisi batute ko bangisa pe batute batu ba ko continuer ko dénoncer ba signer ko ya batu ba ko continuer ko travailler à ce que tout le monde a polé afin que pouvoir oyo na 2023 ezali sous-souté o ezambala liboso te naza ko signaler bino que siège ya Martin Fayoulou ezala attaqué o ezambala ya ebele à la fois passé où te bomana batu tout le monde va massa sebetami. Tu éviter donc jusque là, babi baton baza identifier te. Bako luka comment est-ce que ba identifier bango mais bato ba attaquer ba siège a décidé baza identifier te. Mais moi je me demande nani ndako la bukana tongo na Congo mobimba o akene kwa tulu akene ko attaquer siège ya décidé sans que batindae. Ce qui est sûr est vrai et loko et salam na décidé des politique. Batindinde batu ya kotinda pour saccager pour sali loko basali parce que je vous dis aujourd'hui Fayoulou feu père pourquoi ko bangisa depuis la contre na yena Denis Mukwege depuis ba yebi ke bango bali bakutena Denis Mukwege et que bakosala alliance na mikolo ezoya ezo bangisa bango sérieusement pour bakomona ke Fayoulou so basangana Denis Mukwege na bato to bakosangana na tokozala penza na chance te na 2023. Or peut-être que ça n'a pas bonté pour cette fois-ci biso tozo linga ke population ne atia mokonzi cette fois-ci na place ou na population ne a décidé mais bango na ko banga na bango ndenge basala ka makamna bango bako kansaka ke Fayoulou nde akoki kokoma na place wana un jour où Mukwege et Mukwege retravailler na Fayoulou na ndenge batu misusu ba okanisa yango tika to décourager tono bebisa tono sala ba saccage tono bebisa alors que bako bosana Fayoulou
o yango bako sala bongo pour Fayulu ata botumbi siège wana aozaka opposant akolemba te akotika te si fo on sala meeting na balabala o sala on na balabala Batoutou bayebi comment est-ce que Fayulu a têtu peu constant preuve il a eu beaucoup de propositions à pouvoir pour aller en opposition mais à l'ongouté à tikalika en opposition parce qu'ils ont estimé que il faut un jour à diriger Mboka Oyo. Alors, napona makambo ya siège, il y a incidé et ça lit vraiment bien té. Bien té pourquoi? Parce que Kobimake, bato ba ko sa makambo wana baza bato batindi bango. Baza bato batindi bango. Ndenge na zolo bakaka pouvoir oyo soki oza vraiment d'accord na bango te yeba ke ozano na kimia te parce que banda olukelo ba problème de gauche à droite avant na loba makambo Louis France na Manix Yenda. Je vous laisse d'abord suivre cet élément et puis on revient tout juste après. Bon, vous avez élément à Louis France na Péron balamoko et puis tozonga après. Manix Yenda face à la caméra. Vrai ou faux, au lobby na élection en 2018, Barabas Aza, Jésus pe Baza. Vrai. Celui au lobby Barabas. Image à Barabas se représenté nini. Incompétence, jouissance, médiocrité et incapacité de servir le peuple. Est-ce qu'un Barnabas Aza Mouibi? Oui, Barabas Ali Mouibi Ali. Non, c'est bon, toi. Est-ce que Barnabas Aza assassin? Oui, bien sûr. Est-ce que Barnabas Aza immoral? Bien sûr. Toujours tu as une image photo moko. Besoin de sa photo à ba candidat président au baza prononcé. Na ba candidat au okoki kopona la biso Jésus ezanani. Matata. Barnabas ezanani. Ba incompétent. Non, soit Zakati na bango, Monica za incompétent, de Barabas. Zela. Nakati, to garder logique. Il faut gozala mobali. Nakati ba candidat au baza otomoni Barnabas ezanani. Pour ngai na ba candidat nyonso. L'incompétent c'est Chilombo. Barnabas Pesaye. L'incompétent c'est Chilombo. Très bien. Monsieur Manix Yenda face à la caméra. Vrai ou faux, utiko loba que na kati ya de pes bato ya mayele ba intelligence ba se retrouvera te zande ba bougre ba se retrouver. Vrai. Est-ce que vous avez la biso trois personnalités intelligentes na kati ya de pes ba se retrouver te? Richard Pinda. Oui. Donald Kabasele. Oui. Maître Jacques Meshabani. Maître Jacques Meshabani. Est-ce que vous avez la biso trois bougres où ba se retrouver? Le secrétaire général. Augustin Kabouya. Maître Oui. Peter Kazadi. Peter Kazadi. Je dirais même l'actuel président de la Ligue de jeunes, je ne connais pas son nom. C'est ce que vous avez Nayebi Kaza, président de la Ligue de jeunes. Il y a eu de pèse. Monsieur Manix Yenda. Je ne dis pas que Kabila était un saint. J'ai toujours dit que Kabila était un mauvais président. Je le répète et je l'assume. Je ne fais pas l'avocat de Kabila, mais je reste convaincu que le droit reste le droit. Lorsqu'il est violé, il faut le condamner, que ce soit du côté de Kabila ou de Tshisekedi. Zoé, que vous le malmenez, il était gouverneur. Vous l'avez appelé. Bokangie na Kinshasa, vous avez organisé une élection pour le déchoir, oubliant le principe des droits de la défense. Vous l'avez empêché d'aller se défendre là-bas. Ce n'est pas normal. Vous l'avez arrêté ici, bon, même à Aner. Bozu Bokangie aéroport, Oliva le salon aéroport T. Bon, là, il y a qui pétrole est dans la Kingakat. Botindi Boudimbu, peut-être aussi Makuna te pétrole est dans la Kingakat. Boudimbu. 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 Et Talibino. En tout cas, et Talibino. Ne vous fiez pas au calme et à Moutamande Fouana. Oh, tant qu'on décide, beaucoup pakata. L'armée, la police qu'on a aujourd'hui, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. C'est l'œuvre de Kabila. Kabila a trouvé les FAC, les forces armées de la RDC, les forces armées congolaises, laissées par son père. Kabila a construit de ses mains cette histoire des FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Tous ceux qui sont là, ce sont les fruits de Kabila. Et je vous lance un défi. Les généraux que vous voyez là, ils ont été promus par Kabila. Et croyez-moi, ils sont plus loyaux à Kabila qu'à vous.
S'il y a la paix dans ce pays-là, si ces gens-là aujourd'hui ne montent pas, c'est grâce à Kabila. Si Kabila décide d'enflammer ce pays-là, vous allez fuir. Vous allez fuir. Je vous l'ai dit, vous allez fuir. Vous allez fuir. Voilà. Bomoni, binomoro vidéo. Bomoni, Louis France Salaka. Rubrique Naya Zalanango wana ya Tikotak. Alors, apparemment, il s'est pelissé à Batouming. Tu l'as dit, Peter Kazadi Makambalobi, Peter Kazadi Alobi que Louis France, Sobotali, tweet n'a bien, bon, mon abo Zerata, il a mis le tweet en haut. Avant, et comme maman Kangisa, à Salé en tweet, pour exprimer bah regret naïe, puis mécontentement naïe. Là, il a mis un tweet en haut, Peter Kazadi. C'est pelité à lui, est-il fier d'avoir réalisé une mission? Point d'interrogation. Je me refuse d'en faire un commentaire tant les qualités est trop bas. Je te vois mettre les qualificatifs dans la bouche d'un invité, manifestement moins avisé qu'il les avalise tel un perroquet. Sois fier de vivre cette liberté des paroles. Tant que soit fier de vivre cette liberté des paroles, moi je crie que, alors ça, les l'autre côté, dans mon cas, qui a ses pellités. Mais après, il y a une plainte où il s'allume contre Louis France, na Ndekomanix Iena, wana selon la source de Toyoki. Et plainte on a n'ingé salami, et ça te qui bakio tike la bango. Bokola la bola muki bomoni bakangami pour la vidéo et salami. Bango balobi que bakoki ofinga Kabuya Bougrete, bakoki ofinga Peter Kazadi Bougrete, bakoki ofinga Omosu Swana Bougrete. Et bakoki ko critiquer mais ko finga bango te ba siliki penza ba sepeli na acte wana te. Bon, ngai eloko na oloba na makam oyo. Makamna qui bougre, parce que bougre c'est imbécile. Makamna qui imbécilité, ya qui bougre, tout ça, et ça, makamna bango, moko ndenge bakoloba, ba oyo concerné bango. Mais ngana loba na s'adresser na monsieur Peter Kazadi. Monsieur Peter Kazadi, je pense que votre cas na 5 mois pour tout comme en élection il y a 2023. Pour le moment, moi je pense que ce n'est pas important. Il y a kolanda ba critique, il y a kolanda makambo o batuba koloba. Bien que peut-être que aux ala au sepelité parce que ton babingo bougre, moi nana ko mona, moi sinon ko mona bandi kono ba ko mona et ça li obienté. Mais moi je pense que moment où tozali et ça moment qu'on porter les sous ba plainte té. Moment où toza et ça moment où faut ça effort bo luka comment est-ce que vous présenter peuple congolais bilan na bino na 2023 parce que normalement botskalika kana ba 3 mois ba 4 mois bien que non comme ça en 5 mois 6 mois mais botskalika na 3 mois o ezapé ebelete mois prochain botskalika na 2 mois pour na to comme na ba élection il y a 2023. Alors les locaux luka ko kangisa batu parce que ba finginga boy parce que ba zongisinga boy ezana tina mon côté parce que la fois passée bomona qui comment est-ce que VAR et kanga ki bino nyonso surtout mingi bato UDPS o kabuya lobi musana bango finga na ko finga yemo kabuya confirmer yango VAR et kanga bino na baba finga o bo finga ka bato la fois passée. Donc tozali sou na poso ko zonga simate. Aujourd'hui s'il faut faire arrêter quelqu'un pour me soit bengi oza bougre o ezapé bienté. Moi je pense que c'est important. Et c'est important pourquoi? Parce qu'il y a des choses les plus importantes aux la bilan en 2023. Les choses les plus importantes aux en 2023 c'est bilan. Je pense que en 2023 vous représentez Bissot Izini ya lemba imbute au boko betela tolo. Au ba comme ça ba ko benga fourrage. Je pense que vous représentez Bissot ka yango te parce que yango ne bon l'acception penza net bilan na bino. Bozal makambo ya malonga o il faut bolakisa peuple congolais en 2023. Alors aujourd'hui, faire arrêter tout le monde, ce n'est pas avantageux pour na yomoko mutorosa l'union salon pour na UDPS pour na pouvoir na bino et surtout que boali sous na ba côte qui est ma case
Et surtout que comme dans le moment où la population a baillé bino, la population a vomir bino. Yomo talaka na Twitter non commis dans les commentaires tu verras que te belé pe bazo sepelate, sepelité, te belé, sepelité. Comment est-ce que makambo commis bien que o exprimer ba regret na yo, c'est normal. Mais à koluka ko kangisa ka ba journaliste, moi je pense que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ou ya ko kangisa ka ba opposant, ce n'est pas important. Ou il y a la focus na internet, il y a la vidéo, comment est-ce qu'il y a lobby, il y a zone sinini pour répondre pour zone saboy. Moi je pense que faut la kaming réalité à la population pour voir qu'est-ce qu'il faut faire tant que population lo baké gratuité simité botali côté gratuité boyebi si ministre Tony Mwabake atika ko chiffre azolo ba na loyenge na TV, il faut même ba preuve tangible ba vidéo tout mona. Na ou soit tata ba photo tombona na place ka kolobaki gratuité simbika bon qui va tomber ba école belé ka bongo. Moi je pense que na place ya kozala focus na internet ya kotala makambo misusu ya kotala ba film ya kotala ba tunde ba oloba ya kotala maman ba ostala. Moi je pense que monsieur Peter Kazadi pena ba tuto bola pouvoir ya malonga ya kosaleza kotala situation réelle aux populations za ko vivre sur le terrain kotala notre kolba gratuité kotala côté social courant na mai ba olobani oui to sali na emba imbu to sali usine traitement d'eau siko photo sala sur place place plus vite possible pour battre mai. Ndem na lobaka presque Kinshasa mobimba basali la forage. Moi je pense que makambo est important il faut yakotala yangwana que yakoluka comment est-ce que nako kangisa journaliste, comment est-ce que nako kiko kangisa opposant na moto koloba makambo ko sepelisanga te to moto alobi mabe na ngai. Parce que bino oboza pemeni ya mokonzi ya mboka mosala na bino eza kosunga ye akende liboso asala makambo malamu ezaka te ko kumisaka ye ya kolobaka ke béton ou mukwa kongolo so mukwa tondolo boluba. Moi je pense que le plus important eza ya ko réaliser makambo aux population à cause de la bino ya ko respecter slogan na bino boluba le peuple d'abord. Oh lelo za slogan pamba. Oh lelo congolais atikala comme on attaque le peuple d'abord na secteur mon côté. Na justice tout le monde a le peuple d'abord. Na social tout le monde a le peuple d'abord. Na ba vie tout le monde a le peuple d'abord. Le peuple d'abord est zaka kapona bâtiment ko X Y. Alors population na minute oyo aza yako baye bino. Moi, je pense que le plus important à faire, c'est que talisa penza que la population bolingie na ko sala makambo est important. Bien que vous traînez une année sur 3 mois, et ça moi pas si pour vous satisfaire la population pour tant sur vos yeux on a jouissance, bolekisi ta mo bimba na jouissance. Na oetikali na moni c'est quasiment impossible pour ça quelque chose. Mais pour beaucoup dans une histoire sombre na bisoté, ya mboka na bisoté. Il faut d'abord quand même faire quelque chose à terme qui est na moi une année au botika na bien que ça va année électorale. Le cas peut boyebi qui repola na bino parce que bon abato voter binoté. Moi je pense que il faut profiter na une année au lieu de se focaliser inutilement dans l'élection. Bol go ça na moi 2-3 choses pourtant beaucoup longwa bolo barata ke biso sala boye tozongi sa boye pour échouer na koloba na secteur tout surtout côté sécurité kolobate. Surtout côté sécurité kolobate. Bunagana to lobby to lembi. Si les lois sont beaucoup de rebelles, si les lois rebelles sont équipés Bunagana. Et le plus important, de Peter Kazadi, si cela est vrai, que Olinga Penza et que porté déjà plainte, que Bakangandeko Yenda Manix, Nandeko Louis France, moi je pense qu'il faut Penza au réfléchir les sous-sous, au réfléchir parce que vous avez un homme politique au père azala lobby lobby lésé na ba propos naïe parce que yo Peter Kazadi on les a battu un jour surtout dans une opposition na ba propos na yo aux inconscients faire arrêter quelqu'un ou ça quoi que ce soit. Moi je pense que ce n'est pas important. Les lots pour lui François Kangama oui c'est bon ce qui a Kangama après. Donc moi je pense que c'est important.
tokota kaya Zoé Kabila. Peter Kazadi tosengi peno yo kamakambo tolobi parce que nous estimons que le plus important des ayangwana nde bolobaka le peuple d'abord faut boter non peuple ndeko ya mama Louis France abengi nga bougre abengi kabuya bougre abengi okuna bougre abengi biso ba bougre biso to ba bougre te biso ka non moi je pense que ce que ça bougre te okoki kotalisa batu vraiment na manière moko lisusu ya mayele makasi ya kolobaki ya kotalisa ki makambo bon balobi eza lokuta et que ça inutile les importante oui ndenge to koloba koki kozala sepelicioté aux ana raison ya ko agir mais ya kokoma kokangisa moi je pense que vous avez des avantages pour Nabino pour vous avez déjà des avantages ebele ndeko Zoé Kabila ndenge Pero Luara botkolanda Pero Luara il paraît-il que azalaka na ba problème personnel yena Pius Mwabilu il paraît-il que Pius Mwabilu azali télécommandé téléguidé pour asala eloko asali envers ndeko Zoé Kabila. Mais ngana lobaka toujours nabatu que lelo toko vivre o tozo vivre tozo mona oyo tozo mona tozo tala bino ndenge boko sepela na bokondi toko tala bino ndenge boko dondo boko renier eza problème te mais ya koyeba motuya eza que année prochaine est-ce que boko zalaka na pouvoir topé ade koya kuna est-ce que boko zalaka na pouvoir est-ce que pouvoir ngo boko tika lango libela pour lelo boko mako maltraiter batu boy boko mako maltraiter batu makasi boy lelo Zoé Kabila boko déguerpir au moment où azala ba mikanda na ye nyonso oyo kolakisa ke ndako ezaye ka ezaka ya Zoé Kabila te makambo na oloba bato bavanda na poto bayebi yango combien de personnes o bavanda na poto baza lelo ba victime ya mamapango na bango na pouvoir actuel combien o bazo souffrir pour na makambo mapango na bango combien de mapango bazo botola lelo et pas bato muta somi lo pango na bon uniforme okomona mutu mo habite soki général so penda na kobimaka na mo mukanda moko ya tinate kotalisaki ndako eza e procès comme pe la justice makambo ke milai na suko mona mutu ana gagner penda bande ko na biso ebele babengaka biso bazolela bazako lela bazako zala ba victime ya bandako na bango ka o na moment ya Kabila tubane komona ngote ke mutu na pota so minda kuna ya après ba botole onka sans soubasima bongo lelo ba jewana ekomi trop batu bazako user pouvoir batu bazako ya kuna kombo ya pouvoir koloba yeke ngana zaki ngani ndako eza ya ngai ndako eza ya ngai okomona azupe ndako ya mutu ekomi pe ya ye moto abimisa mbongo na motoki a perdre pe eza ka o eza fréquent batu tous ces derniers temps mingi ya batu bazako souffrir na kawana ya ba mapango na problème wana ya ba mapango. Et aujourd'hui, c'est le cas de Zoé Kabila selon ses avocats. Bavocat na ye balobi que bazali na ba preuve nyonso. Ezata na preuve bon côté oyo kolakisa ke asomité qui a salisi mukanda o salisa. Il y a tous les preuves légales oyo lakisa pena que ndako ezaye mais balobi ke ezaye été bazako déguerpir na ordre ya ministre ya justice. Soki Zoé Kabila a sombi mabe justice et un droit ya kobengana ye mais dossier tozoyo kakuna o papa Fridola mbongo ko silika na terrain ya catholique oyo mutu moko ya famille présidentielle a sombi ti sikoyo boko lobela ngote ti siko boko ko trancher en ngote alors que il y a il y a tous les documents ezo la kisake ba document oyo ezo la kisake terrain oyo eza ko appartenir mobimba nango na catholique et bato basombi yango illégalement sans que catholique ezala au courant mais ti siko makambo wana boko katango te ti siko boko yebisa moto asombaki te ke atika po ezali place à catholique. Pourquoi deux poids deux mesures et pas Zoé bolobi que il a mal acheté
kuna bolobi que kuna boko lobelo côté bien que catholique a brandir tous les preuves possibles. C'est même une des raisons où bakangela ki maman Marie parce que si j'ai naïa roloba makamando lobana ezala ki makamu ya catholique ne ando lobela. Il y a terrain à catholique. Ne pour ça qui est à loba makamu so loba ki après wana. Parce que et puis ça qui peut kanda. Donc terrain catholique dans Jean 23 si siko beaucoup zongsa terrain dans beaucoup catholique te beaucoup remettre le droit sur les catholiques te parce que les amoutements quand la famille présidentielle n'est pas sombi kuna mais awa beaucoup déguerpi motomba gomba biloko ne boa kilibanda heureusement que ezali tozana na moment ya mbula te. Moi je pense que ce n'est pas important. Il y a créer des rancune, il y a créer des problèmes. Dans le moment où il y a pouvoir. Et surtout que le pouvoir est bidon, et le pouvoir est boy. Eux aussi, là, dans la mine, le pouvoir il y a tant qui est plutôt. Il y a tant qui est boy penza. Eux aussi, là, dans la mine. Botikali na une année, je crois. Et moi, je pense que ça serait plus important. Et que la malonga mingi. Il y a cause la focus sur le peuple. Qui a cause la rancune inutile. Qu'on ravire mon tonda ou bien qu'on brandir les documents na tout légal. C'est dommage et c'est triste. Et ça ivresse, il y a pouvoir. Le, il y a pouvoir. Miliki, nena lobaka. Et ça miliki, il y a pouvoir. Et pour nous, on va décider que ça, va décider plus prêt. Il y a que ça la nyoso. Et c'est dommage. Ça fait pleurer et ça fait la honte. Moi, je pense que ceux qui Zoé Kabila somina kunae légalement, bozong selenda kunae, ezaye. Ton apostle vivre sur maman Mobutu. Et moi, je pense que catholique pas n'apostle bozong selé terrain naie. Pour mon toit, sombi kuna sombi pe illégalement, selon catholique. Je pense encore que Zoé Kabila, il a tous ses droits comme tout Congolais. À cause de la victime, parce que le bazaki n'a pouvoir. Parce que bino le leçon n'a pouvoir, les kababo et salami toebi comment est-ce que beaucoup piolo là. Surtout côté campagne, ma casse côté wana. Alors, il ne faut pas faire ça aussi aux autres. Parce que après, écoutez, quand la rancune a libéré là. Mon qui les a compliqués. Mon qui les a très compliqués. Ça ne sert à rien. Il y a que ça là, ma campagne, on s'est payé ça, tout le monde. Et après, peut-être, on a sous place, on a été, et comme on a battu, et comme redevable, on a bé au salaki. Comme ko kanisa ko raisonner mingi ko kima na kima to na sala ni na sani pour na mabe moro quelconque sala. Moi je pense que le plus important à faire ezali yako zala honnête yako meka ko respecter ata moi muke likambo bobengi état de droit pour ya mabe ezake nyon sobino boloba etikala ka ba slogan ya pamba sans effet. État de droit, slogan. Le peuple d'abord, slogan. Gratuité, slogan à slogan. Slogan. Ce n'est pas ça le plus important. Nous avons partagé na bino yangwana tukutani après. Kalamine te tukutani tozongi sous. Merci beaucoup. Merci. Balandi na biso ya ma mission télévision. Au revoir. Ma mission TV, le miroir du monde.